olobi na obia me mukile za mutu mutu sele tali ya ndenge ya salili yoko ndoko omoni na roba ndeni malamu kozela kate batu bakumisa yo na likambo ozo sala zelaka likambo na yo pesa o résultat na oyo ozo sala ebite so comprendre nga très bien bata mukili baza très compliqué mutu mususu omona asepelaka na oyo nyoso yo salaka me ye moko alingaka ne yo te basa ebele na kosote yana batu misusu pe yo solaka na ndenge ya transparent ki bokopera boza vrai nzoka lingela ka obulu na makamu mususu ona zebisa yo ya pe na batu misusu alendele ndenge nini bien mutu nanga pire yo ye baka te tango zo betende 4 makambo zo bisa e poza ke pire yo bokopere nzoka ndo mitandi lobi monguna pe akoti azioka akoti le nde monguna lobi te yende monguna et banakate to sana monde moko ya périmètre ba o ba kota cercueil ba misu bandima te muta kota mabele pirier bilialia biloba kala bazalo ka mutu pasa na ba million na banki lelo ka ba projet ya pamba ba kotelo likita projet ezana na ba papier na kuto limia talibanda ngana yebisi yo bandokia mikolo ba kota na confusion ba ba te bali ya nani kozana mbongo eza synonyme ya kobotola monopole ko gagner batu te na nyonso mbongo eza bien pour na part moko boye pe mingi belé mais keba tunanga pe nanu batu po muto kozana mbongo sa batu risque. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo zambalina zwa pambona ngapie ya ona profina sala ngafio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà, merci à vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et surtout que c'est mon ami sur la mine Kweba Kiboza et Belé au Bota la Rabiso, Mote partout à travers le monde, Escabota la Bisso. En tout cas, nous sommes très heureux et surtout une attention si particulière aux accordés dans l'émission Nabiso, Péché Nabino Nouvelle Tendance Télévision. Continuez à vous abonner massivement et surtout que cela se fait gratuitement. Merci également à sponsor Nabiso Adjani Sita. Depuis Switzerland. Merci également à Bandeko tout au Bazarana Bisso et Longo. Gimbambi Business qui nous ouvre toutes ses portes. Merci également à coach Gisno déjà za solution en matière ya tempo, solution na marambo o Italie pona ko zongisa mobali pe basi na ndenge sengeli onzamba kelaka bango. Merci beaucoup nayo. Merci na JL Lukombo de Genève. Merci aussi
Namba Obazana biso elongo véritablement femme d'affaires chouchou natatila. Merci Nama Lolo Loris la congolaise infiniment na bino surtout bandeko oyo bozaka ya biso. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Passer John par rapport à rendez-vous ne sabino que to yambela bino et le sous lundi to la pena et les sous parce que il est tellement il a sa façon de communiquer égal à lui-même, sa façon de prêcher, sa façon de communiquer, sa façon également de motiver les gens parce que nous avons plusieurs témoignages Lelo. C'est-à-dire que moto aida yo ata pesa yo mbongo te eloko mbongo te ataka ne bolobaka wana keno bikenga Passer John na koseka wana menga pe na bénéficier na moi eloko na koseka wana de temps à autre. Prouvez également que vous l'aimez bolakisa que non oya sala rezala en 20 bino pe boki pe ko soutenir na moi quelque chose moi appel encouragement et ça la paie bien et ça la teke toza se Passer John et tala kutu akenda wapi et ça la malam monter surtout ils a travaillé œuvre d'esprit ils a rana prité marambo o misara awa c'est exceptionnel. Moi d'ailleurs ça m'arrive des fois mais tozana to solana est normal mais surtout action de bane mission maramba bimisara nga franchement na habité et les kela même ngamo des fois même yemo et les kela kai ça prouve que ça est logo nzamba tchakatina alors tout protéger yango dans le bar tout protéger ba vraie valeur na biso. Derrière la caméra nous avons couleur ba scellé Wazana biso elongo Jordan sur la réalisation pe na équipe mo demandé de retravailler Passer John bonjour pe maramio samalam te bonjour de Goualé kitoko makasi vraiment na sepeli pourtant sous les lots vraiment yo yebi tato bien sengo makasi vraiment na sepena bato so balanda biso vous continuez à s'abonner à la chaîne à biso ya bino nouvelle tendance télévision vraiment kitoko prendre connexion à l'endele vraiment kitoko makasi. Passer John est-ce que dans le lobby mabe so moto aza vivant moto ba ko soutenir moninga parce que mingi za kaka ote so moto akofine tolka bato ya témoignage baya so moto akofi oh vraiment mawa bando sala musala kitoko mais de son vivant pe bozala pe bien ko motiver moto ko l'accès réellement que lo bando sala za pe malamu pour ce moto za na bon moibo et qui ayebi makamona ki bando sala za malamu et que motiver peut-être mon moto so akofine na choc na déception quand ça ki o sala rezala malamu te nzoka za na batu o ba sepela nango est-ce que na lobi mabe ta olobi na bien mais mukile za mutu sele tali ya ndenge ya salili yoko ndoko umani na roba ndeni malamu kozela te batu bakumisa yo na likambo zo sala zelaka likambo na yo pesa o résultat na oyo zo sala habiter sur comprendre nga très bien bata mukili baza très compliqué mutu mususu mona asepelaka na oyo nyoso yo salaka mais ye moko alingaka ne yo te basa ebele na kosote yana batu mususu pe yo solaka na ndenge ya transparent ki bokopera boza vrai nzoka lingela ka obulu na makamu mususu ona zebisa yo ya pe na batu mususu alendele ndenge nini bien mutu nanga pire yo yebaka te ntango ozobetande 4 makambo ozoyebisa ye mpo azaki pire yo bokopere nzoka ndo mitandi lobi monguna pe akotisi akotisi elio nde monguna lobi te ye nde monguna nafungoli le porte nayebisi yo vrai nazopesa conseil yo yambaki na ndenge po akota poasa mutu na yo oyo nalobaka chaque fois eza na biloko mosusu soki olambi na ndako tika bapaya oyo baporte ya pembeni babanga ngo na solo me kotiela bango te soki boboteleki okotiela bango bake komeka bakoki guma be ore bakumisa okokabelaki bango ekomi nde ayebi kolamba te et surtout ke bango ntango bayaki nde na ide ke eloko wana eza na solo ya kitoko bango lokola bakoki solo ya kitoko babika ndenge alambi boye tosenga mpo esolo wana epesi biso zolo mpasi me tofanda kimia eza te nakotia otieli bango ntango bameki ate bakoki guma be ore balake non boboto na ye apesi biso me biloko tomeki eza guma mabe ore basukaka ke te lokola kabisa ekasali ka malamu bana na bango te lokola tomeki guma be eseka yebi kolamba te baboseni merci oleka boye ayeba kolamba te boboto kokaba na ye bimelisi yo ngambo ete so comprendre ya omoni keba na madame keba bilongo se sokola mina moto babanga na solme ko tiela mutu te soko tieli bango te bafinga biso me totika na lokumu sala attention donc keba na boboto pe le kapé moi mingi na yebisi yo kopile nzambe na boboto te o monde akwata nana kina nani surtout que état dame moto yebaka te emona na nango yango na yebisi est-ce que bakomaka motema malamu na tricot lokwa publicité otambolaka ke tala mutu motema malamu ye o mutu motema ekomama rien ebanaka te a toza na monde moko ya périmètre bao bakota cercueil bamisu bandima te mutu akota mabele pire ye bilialia bilobaloba
kala bazaloka mutu pasa na ba million na banki lelo ka ba projet ya pamba ba kotelo likita projet ezana na ba papier na kutu bimia talibanda ngana yebisi yo bandoki ya mikolo ba kota na confusion ba ba te bali ya nani na je sofre taka bandoki ba na lopango ba mutu te me ba loki mbwa de mbwa soka le sous-souté de ba koti ba bani ko la luki luki ba to za sous-souté bandoki ba zangi mutakolia bali mbwa de ba comprendre que mbwa pesa na rôle na kati ya ndako wana na yebisi yo schéma mikolo sala ta yo mboke komi matala zonga mutu condition vie ekenge conseil na zo pesa yo linga batu nyonso me ko permettre batu tu bakota na karo ko yeba ndengo zate si linga batu nyonso merci mais ko permettre te mutu nyonso akota na karo très bien OK vivre kwa ndako akoba koba ta mwana na ye propre c'est comme yera ko lala na ndenge na yo ngana na ndenge nanga ponga karapasi na kokota yo kokota ndenge nini soki mwana komi tongo ki mama ezongi soki balie mafu na kolika mobali musu toboti koba ya komona ka kotonda na ye nanza na esima ndako ya kokuba bato baloba ke ekenge fait l'homme baza pe na torte hein ekenge fait l'homme yango na biso ke monde faut ko ba utambola batu mingi ba mi pesa batu ba photo ba kuta or bango nde ba créer mabe ba kuta quartier yo kuti ato sombi lopango okotonga no ndengo lingi me yo kana no directive ya bato tu bazaka na quartier mususu soka na quartier moni ba papa quartier ko batanga te baza bazoba babonga te soka somi ndako na betango ba biloko sala ka su ba sode ba kenge liboso awanga ni quartier akomo ko ende kolo bango oya kuta bango ora ebite na ndamu mana bazolingele bulusa yeba tango ekomaka oye yene mto zaka victime o quartier ba mitema mabe basindoli nde ba ko kotela nga dada bilo tout changer langage koza na mbongo eza synonyme ya kobotola monopole ko gagner batu te na nyonso mbongo eza bien pour na part mo boye pe mingi belé mais keba tunanga pe nanu batu po muto koza na mbongo sa batu risque et peut-être ça comprendre mona mutu toujours ça importance ko le nyonso mbongo na yo bimisa mona ba acte ba ko mona ba betelo maboko mais devant bato kuti mikiti sasa lokolo bongate zo bango considération solo bango likambo eza ko solo la ndé yango problème et loko ezangi biso mingi na RDC soki mutu azui 1 2 3 4 keba yo azui ba galon tiena mapeka nyonso ye na ye quartier to yebite ba mikolo na nyonso zotina bango na misapondire batu moko neti azo commander bango na synthétiseur na zo bano vérité on remarquer na lo chaque fois et belé bazima babi à partir ya ozana mutu salaka aleka ona mbula niveau papa botayo lokwa za pia kazo sala pa na yo commissaire ngam otinda papa ko gangela makasi ndira likamba dega yo zo futa e mettons zo tinda avec modération za papa botayo soka komi na kanda na mutema magota ko kende tinda pa zo sala pa na yo mais soka komi na kanda ke no mwana komazo sakana nga mababe tiki ko za ko futa ka ye komeli yo ke bayo donc bon on peut quand même accepter ou comme prendre le dessus sur tout le monde, c'est-à-dire moi droit de naissance faisala malgré bon on a yo droit de naissance wana ezala tinda na mukolo mais avec mon ngam na tumususu a tinda papa mais na moi ko seka lokwa maseki ah papa ya boni ko papa sala boye ko antem repasser ngate ah papa nane kalo pendo sala te bon nazo sala au make papa nazo ke nabite mwana o na sala ka pa na ye asepelaka na ngai ngale o mona ay bosani ke azamo na botayo mais atteindre nous amitié aux alganae atali que do akomo na lokola na sengo ke so pesa nga respect ke bato azaka tremi ba moni ba papa na mama dai kuna kalo bo sete boss na ale bo kende ba ko to sa po ba bi ke ba futa makawana mais tant ba zo ima côté ne komi de tout olandi mu seketa komi na suka songeli yo faut pesa makolo faut changer. Je comprends très bien. Mais même est-ce que pasteur John Lelo généralement tout dans moi phénomène moi comment changer moi bato pona batu misusu likanisa bango ezali ke mbongo échangeaka nature ya mutu bandeko misusu baloba pe ke no mbongo échangeaka nature ya mutu te soko moni mutu azaka na mbongo te azokaba c'est que akomi na mbongo akomi a changer maman akaba sous c'est que abandaka nde kokaba te c'est-à-dire mbongo ezo déterminer kaka nature ya mutu mais mbongo échangeaka pe na mutu olobi bien mezana baka azaka na ngota azaka kokaba azu azokaba te faut tuna ninye koti epekisa akaba comment na lera muki apesa na lera mingi akangi ce qui fait anomalie ekoti batu mingi babebi na mukili eza mukili te bato mukili nde babebi si mutu ninga mususu nalobaka chaque fois so mukili ezalaka mabe est-ce que batondolo ebimaka na serada muna ifo babukaka échangea so ezalaka meme tondolo soki mukili échangea te moi oyo ebimaka na ntango ya babraham eza moi kaka ebimi lelo so eza meme moi soki mukili échangea te
biso bato nde toye tochange mokili oyo na chaque fois oseki sapato ya kotengama mpo mwene yango etengama or sapato akobetelo masolo ke nayaka na magasin sika nalanda nde lokola moto alatanga nazwa forme na ye nete soko comprendre bato mingi babebi eza bango te bablessure interne ya vie akolaka boboto na famille amona makambo basala etanga akomaka piaka litio baleki baseka ye abima zoba atambola likolo ya difficulté or yangani mpe te nzambe nde alekisaki na ekola formation keba boboto eleka na famille nata ye nanu mpo mwana nde balingelaka yo or ndeko oyo olingi atakomi na niveau asuka piaka okopesa respect malgré to bando ya mbeli likolo mpo osana bakope ebele mais kami soko omoni ye atozobima pression kotikele mbote moya espoir ke non aoye okutinga retard nake na kope moko pardon na oya mbalasi ya nsima mais bamiso mona ah non j'en ai marre ya exagéré hein kaka ngai omoni biloko wana tu ntango moto azotalaka azomona azozwa mayele bato ebele tokabela bango ntango abonga komisio rival obande kopesa ye na litio ndeko na o propre mpo kabela ye fo mwasi na azala bana bakomoloka bazotyola ye tonton tu es venu bafandisi oyo na veranda neti mopaye kosenga nyongo mapa siko bawumisi ye basala mone mais kolo ndeko bafandisi yo kuna na coin na mutu wana na yo boza bapire makila moko bolala place moko bokola place moko lokola ozwika avance kozwa mwana fiske otie na liste bamaka comme si ntango bokolaka saka moto abiyoma na yo na biso bavérité ndeko wana ntango aza na position de faiblesse akokende te nyonso koloba na kondima likolo ya moka te mais ntango akobonga rival non nde ye yango bakakende otala ndeko apesi yo rien mabimisi yo ntina prince ake tiko abindeko nanga nazangi tike mais ndenge eza no oza mwana mobali mwana mwasi kanga motema nzambe akosala mutu wana soko obongi okotia na calcul ya vie asunganga na vie mpo maloba malamu aloba na nga ebombisanga ebele merci ke mutu aza kopesa me maloba mabe ma fille va prendre $10 là-bas donne-lui pour le transport ah vous m'embêtez hein obunga ndako balingaka mutu bien te soko ke na ndako ya ndeko na yo mwana nazo boya koyamba yo seke batongaka o na nsima azo biso frère yo pe kisengi likolo fufu tu as grandi venez yo kuna mais soki mutu apesaka témoignage no malamu komona kaka komona oseke tonton aye bamoko na makolo po bike batonga ko na ndenga malamu mais so moni oyo ngosi bebe wana siko na miso ya bato mama azosala sambla voici tonton te kende pas tonton ayamba yo ce qui fait kokende to koza egogo nazoba no frère kozala mobola ngambo tambola nekenge zanga nyonso tika dignité sala kose na pesi yo kolengaka vite age okomi nango so oleka dea na kwata soki okufa nde todaya ti tozovivre challenge okolengisanga na nini oyo nasenga mokili te batianga kotia opesanga foti mpo na koyi na manka na kotala o te yo ece mokoko lali pano nde okobakisa dikoshe nenge bima nsima oyo ezalaka kala etikala na te so ozo comprendre yango nini na ya ndenge atyanga ti nakola ye nde alinga poso esaka bafufu baparent nde ekolisaka bato nde bana bapatron bakufa avant te tokolaka na kwata. Mais ça c'est très fort, hein. C'est très fort parce que ceux qui allaient pour na foufou ba parents, mais bana ba tombongo ba kufati. C'est ça. Parce que bazar déjà na foufou, c'est ça. Du coup les gars nango. Très bien. Mais au monde appelé boabeli akufi mais yo kutu bazo bamba kutu na ya ko bamba. Ba manka. Ba forcément ba foutela pa na biso to comme ça bon ba pile po ba liaka na l'air bien net mindele biso to comme so pana kuna lokwa ONG. Yo sakana. Balgana ONG ba tebika chez bango lero fufu ngebela biso tuna lopango ndire réunion toko sa kotala mwana aboya bitinde pa na bango na onni mabitinde bon bazai na mwana moka mukaza mwana la biso so to mfeli ngebela banika partout on komika yo ongo bebisa na schéma yo to komi jouer na esika na ebisa yo ata fingo so bongisa ngokake komi lokwa neti na lingi yo tala politique na kende fufele kana kendo lela libanda na kozala makamto kutana ngoza kwata vie on na biso kote na bini keba soko chema sina ndako zanga na ba biloko lokumu ba plasma ba kiti ba nini mais bombardaka fufu ndako penda mwana tina likuita suka mwana lokwa kinini tan oza papa malamu longa na balokumu ezanga mutuna makolo ozwi ndako chango peinture kitoko pe bangisa ba talibana mena kati bana batondaka te teka ndambu pour vivre na te so comprendre schéma ato mna l'air akwa de kwete longa makambele kyo kilo soki eza merci soki eza te challenge na te so comprendre ngaza soki yindi ti susu te poto masangu
Ce sera le coquille bête ba sanda mamungwa. Donc au changer formé bana na papa na bomba muninga papa makoki suki. Na ma bien na gentillesse na bino. Mais les lots quand même pasteur John, obi ba parents pe baza moins belé moi côté na ba bébé ça ba na avant moi. Parce que comment expliquer que yo conjoncture échanger makambo. Maramutu e simbate. Mais azo continuer na même rythme ya kala on a bana banda ikolé la papa oyo yani eramingi deux partenaires. Moi si na mobali soki bolinga na ndenga libala ya solo te soni za na kati bokosala ba dégâts sa boloba. O bolati ba sapato kitoko mezo sona makolo me bokoma nango feti tongo te pe ko bimisa bino mavimba. Est-ce que ça comprendre? Libala faut harmonie. Wana mwasi bana kodiko mama ana zimbongo te tala mama na zaka défenseur ndako. Mobala za ko numéro 9 soka bimisa chef zongo na ndako. Mais a contrôler la cuisine te magete ndalo ka kimbongo molambi ne mama mutakabola kaye. Omona te Cristiano Ronaldo na ba Messi na biba chaka mais era kufra ba bongisa bango na kufa mama za ko gardien bongisa bango na kufra. Zonga be puisa na telema wana. Alors bon le roi bana. C'est ça. Vie il faut recombiner na mwasi bien poste technique de guerre ça la bien. So ko prendre moi si bien même au tiki mbonga muke et ko refester pas bana te pour bana technique de guerre ko bomba ndako yo ko tika ka mbongo bimi mama ndabi technique ko bomba ndako ke ba mbongo bimi muke so la ndi bana ko bandana titi fufu manka au ko ça ba on stratégie neti mama ba tempo après ça koti wenze moka kidiba tanga ko bima boy atikeli bana so ke belina akusa makasi tout privé bango ti a bendi bango ti 11h a kia wenza pressé tanga ko songa ba lambia le tele parce que na degon 14h bazui. Après parler la sous train na nzungu a fournir schéma à parler mais moi ça biloba loba ça mobile ndri mobile so katende basi mabe ba ça mbali ba dégâts combien de mibali ba tout un ba moto likolo maloba masi mabe na ndako abi change bomba papa te so possible c'est mbongo ba ko batela te abandi ba faire terminer na ba ningo ndira anniversaire à moi comment ndako ezanga frigo mobile pesi 5000 francs o ta kate nzungu na moto ndira anniversaire mutu moko na ndako polobi et pour la frigo la te schéma pour le coup que to lamba kebe ebele maman ko so le kayo so ndambute anniversaire onde ONG tant bokele la bosimba bambanga mutapera bino azate faux schéma yo mais le lot quand même to comme na période ba festivité et les cas mais depuis que to comme na mois de mars ça sous mois oh déjà surtout na Kisasa vague moko ça tellement mabeke les lots bande ko pas si va changer schéma c'est-à-dire ceux qui le 8 mars na mois de la femme oyo moi si a bénéficié de l'eau monté c'est-à-dire moi si ça même prête à Bomalibala ba relation belezo panzana attitude nini moi c'est qui kozala nango vis-à-vis il y a temps difficile ton attend oyo et sous ma ba fait tes alboso na c'est biso boy période to komi ba nyama ba leki ba tuna fidélité mais ba sala kanga mapangu te na c'est biso frère remarquez même na ba soso balingana na muninga soso ba kima na sumbangu te na so ba no frère. Comment biso batu mosi oyo lingi bolingani dikola le 8 mars fête mukolo moko soki ya mwa moko e panza po mwasi amoni clair te mobala sombele loko alingaki te neti baninga le 8 mars bimi le lote uta kala mais et impact ka mikolo et c'est mabala ba papa na biso na ba 65 ba 70 sera lipanda tu to na ba 80 le 8 mars renyaka mabala kufaka te or basi misu ba ebite ko sala kitoko eza différent na ko umela na libala. Pourquoi la chance de kitoko mosi mobala chone mutema te makamusu foyeba ebele ba ebité bon moi si musa kosa makanenga bimana baba babenga kena mibale ebele akoma lekwa na regret mobalo ndenga linyango ndira fe nanga vie na kantia na kute pato mazana mbongo te se mibala nzela na landana nga bango po baleke na mbongo o lukuta tous les ndaku se bolia malonga te bokonsoka ndaka baningele ki ya bino kende kuna plus pire que bino ne bango na système abomba na yebisi yo basi ebele ba koyena berere ba supposé kitoko na bango neti yango nde base o resenti bango vraiment moi si faut tingama na mobalo alingi na vérité ça pia kangama na un jour na venir pia nga raison côté bon moko esangani récite ya kaka mabala soki umela pona bomengo ne mabala ba patron ba jipe kabona te comment mobala sombeli moi si ndako melobi na tonga kimiye comment mutalesa moi si mabe mama na pia quel coup aventurier mais akima libala te andi makala ne tokono mbai nena ki buso bana bango balandaka bana 8-5 elle bozo ke mawakali ya mabe mobala beta ke matutu ebele njoka sana retard à 4 mois et ça comprendre ke bana vie makambo eza ebele libala bakota kate yoko moni ke ba période à 8 mars ba atomique et puis faut qu'on kam ba jeune fille bazo ela mabala bana grand faute kala mibali ne baza ko gérer basi 4-5 mais le loté de lo mona jeune fille azana mibali 4-5 a gérer bango très bien sa motif et puis peut calculer tchela bango ne horaire à classe et puis moi zo ba keno o lembino keina oh parce que amon na mibala tinga
Tango pokwa kambi toke riba nga tola tano lesi na 6h 17h liba le kufi na boîte yango so na boto na ke pesango na ebisi yo donc na bando faut ba kozala liba les combinaison to sa mwasi to sa mobile mais basi ya lelo boko fa na mobile bo so la boy azotela android nga na sina linga na cheli to zotala nani de berena basi ya lelo kolonda kwa ye azota no théâtre aibi pas so uti na musate na ba difficulté tango koti na ndako avant de ba pa na ndako ba la TV tango yo ye ora le ba le qui sont bien ozo sauter ba tumisi na ndako on dirait kede mais ndako na yo moko mobile orobenga po mobile soka le ki mwasi alandi ete akaka soni benge yakana na miso ba tesa ko na autorité na esalite abenga masina ba stratégie omona nini nga na chaki aweza wapi la tiki longwa kuna yaka omona mwasi azobo mona kaka tala kaka kuna fo momi basi ya lelo bazowela bacha ba lese misapi me babisa basi ya perte bazoko ba sapata ba chinois omona ye na so mbula ya tabi mara kitoko so matange bandika be pas semele elongwe na j'ai biso vérité maintenant bazowela bacha bango ba lese na maboko stratégie libal comment mabala kalezanga mbongo ba umela ya lelo mbongo danger tala moi si français anglais mais comportement bon balibala zéro on a ko karaté so ke yindi autorité même ya banyama o ezanga difficulté nyama ko boya museketa ke pa museketa 1000 mususu nana ko kangai est-ce que kangela ke lopang mais nyama lo ko museketa sa fidèle na mobile na ye abi ke to zakana 1000 moko mobile na ngati kana kanga mana ya to mbala moi si mpela museketa pembe na ye na ko bala été mais biso batute na so bana makambo frère est-ce que so mona sosa moi si alandi ya mobile o so mona museketa moi si alandi ya mobile mobile ka autorité taba moko ko sala na basi 9 oya basi ba komi mala la sipona taba moko mobile tala documentaire ba lion ya basi ba kenda bakangi mpakasa so ba kwese ba kangi ba bomi o mona mobile na sima zo malem tant ba moni ba kimaka ba pesi ta mobile liana papa lia sima biso to lia donc to bomi nyama to lambi papa c'est ça comment ba nyama bazana hiérarchie ko tosa ko leka bato bazo bala bango mais elo côté. Mais est-ce que c'est vrai que le lomi balbi va comme moi trop par rapport à la charge au bas si va au là c'est-à-dire que moi si à côté on a libala na place qui a épaulé moi parce que bible zoba que non avec non a ça la aide semblable je lui ferai une aide semblable mais aide semblable en haut à kokana na mobilité c'est-à-dire moi si à goigo il y a lingane ko aider mobilité mobile à force ya charge wana na ko bota les sous bana batungisa moi si koto akepe ko peso simbate les loko ça la pe que descendre mibali ba misusu ba komi kokufa est-ce que occuper aux ala pe parmi et cause à la parmi mais yangote la plupart des actions mobile à lingi moi c'est comme rendre moi si charge mobile mais il y a des fois pe ya rifaka mobile nan soki comme na décadence moi sur ça non pas ko poler no mobile na le ba chaque fois mabala mingi to so mona ka ndeko nanga o moni ke mobile ozoba moi ça kangai na kisi te étape mobile aleka piaka moi si wana sinya bomba mobile bambongo musumu bala bima na ngwa sala tapage bino kansela ko la yenzo kande moi ça simiseka na ndenga ku ya kuzu écoute ça mobile nyongo écoute ça mobile nyongo makanisi ke non merci asimiseka ba touche na carré donc asanta ke na lera piaka mutu to kondinga ngate moi so tia idanga mobile bongo soka komia ngindi moi si wana ta so bima na bana soko meko toucher moi si wana soko simi motema na ye kuta bana basi mususu ke bata na lingo na ndenga ko bata mame soko mekika na komba moi si nanga bali bale ku ekufi moi c'est moi ça yebo mbala telema komiso bakangi maboko akanga na kisi te challenge na lekana ya kwata ya kanga mutema bino te bino bolandinga na lera fufe koti na moto ya lala ya maya pio ke maya lobo akokima ta lala ne toko bino bokutinga na mbeto edenda yobo muni ko nimba van ya nimba depuis ne toko nazo bano ba vérité basi wana baza soutien lelo basi lelo saka linga moi lelo bo fiveneka 1 mois 6 mois belaka maladi koto pitel monaka de diara tongo nga aussi manga botuto otena kenanga monora ke na baki malobi ke nyano komi botutu basi lelo mais basi akala ba père na biso ba umela na mabala ndenge nini bakangela tala makamna lo baso comprendre nga bien basi lelo na juger bango te na lingaka basi ebele na comportement malam po basi basaka mukile kende liboso moi si personne lingi mobile na vérité a contribuer à 80% na vie mobile abonga mais basi minga lelo pe caractère ndezo bebisa bango la vie ko respecter mibalité même na miso abatko 4 mbali mangala makasi moko kamu or mobile ko za na faute na miso abatu fanda nye pese faute na ndako conseil na bisio basi mingi bayebi yango te moi ça la noti na point nazo yebisa yo pese ngelo bana na ko place ba masa no baza ndako ya ye moko ko lingale sabana nzala tango pesi mbongo na miso abatu pesa nzoke moni mbongo pesi surtout le pango ba porte ba locataire mbongo pesi on a bois que là on a linga ngote o pesa 4000 fa ko sangani ka oyebi te ka ke piaka est-ce que akolinga famille la nzala
nde berera basi lelo mais tango yaka na mbongo ebele comment ça ka publicité ko kena ndako ba ke mama e mobali na ngalo apesinga mbongo ebele bolo bakate ka soko nazo yebisa yo se manke koti mukem ka bengi mama libalo na mona moyen te est-ce que yenda tinda ki olinga ye c'est ça basi mingi ba bossa na ka bomengo mobali na minute mukie awangani comme si on dirait rien mais tantôt famille na kuto kabela bango bongo te koleka ye mais nyoso ka zéro yango moni to ba chaque fois bo doser kitoko bomba libala tende basi nyoso kitoko na ville basila comportement na onde ko umena libala mobala betelo to lalanda ko partout to kimie moi so ami kitisa makasi devant mobali aluka ke na mwinda po bike moi si na ngaye mais basi le po ba bomba passe mobali ça pété ya pété hein yo na difficulté oh basi baza so moni na mbonga zo ya mbako ndem ta chebi na match lere nyos zala pia kasimbeka na loboko botambola atikanga moko liboso moko na sima bozolo banzira ntoko bato bakwesi mbongo sakana mais fait dans tout ça tu le tout à l'heure qui mokili échange na ngote parce que quand banzete on a kala yango ezala peka lelo tondolo ya kala yango pe tondolo ya lelo batu pe o ba papa na biso ba koko na biso attitude na bango vis-à-vis ya relation amoureuse ezalaka moi autre nini ezokota à la base ya nyonso ezali manque ya éducation to ezali manque d'éducation manque ya patience mitema moto et puis mabala mingi comme ndeni ba poste donc il y a une façon de le battre donc c'est la course ya fi mususu zondi makende libala pala ke baninga neke ngape na bali alliance yango mais muto honoré na bag alingi bien te alingi en attendant na je bisofri akel libala po ba moneki abali mais muto abali alingi bien te kana libala misa 4 jino maboko pasi luka boy comment timbongo na ngana pese belé chez ni fe na 4 ndam na luka boy pas vivre nango yo ketala soumission ba c'est le lesati nazo bana makama mike kenu mwana makama zo ngama bala okokama bala bima na voiture zo tambola ke makula zo transport apesa binombo te ga mbote ke otama kamela na kati ya ndako na tuna na sala ni nyawa nini onga na sala trop tard ba peke conseil mayoka ezate yango moni ke bana bato ba puyaka libala fo moteme tout alinga moi so motema no lingi po to zo souffrir oboya ete po yo moko kundimi condition mais libala ba masa batinda ka pechanga tala ka otro yo za yuma landa ye olingi masi na fronte baninga nde batindi yo hein oyeba mamona mbwa on appelle courage obeta le solo te po obeta so ndeni yo mom tokute nazo bana makama mike tala nazo bana frère omoni mukilao ndeko nanga bato ebele bazo sambela bazo comprendre ndenge mukile kende te nzambe na mukile zeloko moko me kota nzambe za mingi makama molimo OK ete so comprendre koto yo nzoto esana kokota alo les projets à promesse maintenant tokete tozana na challenge awa challenge to sa nzambe na makanisi to sa ndenga lingelo lipo éviter pe ba dégâts mais awa ato prière tina sa ange akoya na ndoto te o prier trop tika kendo lukalipa akoteka akoyaka jamais ko lukalipa eza kwata yango nanga yona baka ata boboto leka yo soko za na poso futa ndako $50 ozana ba 7 pire bokopera ko payer à $100 obenga ba tutu 7 po boboto leka bokabola 10 ofuta ndako ndenge benga moko na kuzu yebisa toyotala mutu abokende kop soki esimbi yaka pesa baninga tike po bazala piaka te mais mbongo zio sauve muninga na botikolo futi pe ndako boboto na yo sala ngona calcul soki double ko imanka lokwa boboto lekanga na lambi soso na tie na ndako lokwa porte nyose za na bana batondela nga tokabela bango nyonso nga mona la na manka po na saki eza nde ngamba kokota na ndako abana ebele na kota bino pipi na sani premier liquide kendo kosola kuna ba mama bino lokoso weko sani nya tactique de jeu kaka po alors éviter bango yana bana musu bana méchant musu nozo kana ya simi okanti pe kolia bia bwaki na sanga chali sukulu bo o mwana mke ba pimela kete nga mbata loboko nyama ngaya yo ale là-bas o se nga perte ni tira yo mo elo kanila musu nyo nga tombola na yina tombola kala bando peksa bana bala biloka bato ko beba me bana lelo so monika nga mwana makamu na futa na ni célibataire nga moko support bato ba marié ere nanga boboto eleka ko to pesana ki mbote na bango nde na memi ngambo lokaka mbota oye na ebisi yo na zuka mambimi nanga na tie pana fungola bo bana bae moko 2 3 ngabi o comme mignon o ni chez bandini faut mona ba yo pe bango regardez papa va chez papa ngabi va chez papa na ko sans charge na buna ngamo ma liquiti ma na sika befufe zoke na bandite ngama na biye ba okatela wapi mama na bi non na bomi ngabi allez bokelo saka na musisi mwana ngabi zela
na koti na ndako na leka pipite na ke nduka penda pilipili na sengi na chewana ngabi ya nini maman tanga bibi na baka c'est quoi ta maman na tepe na otanga cheka longwa yo na ko vuzula kuna yo na kota makapo na bi donc na stratégie na ba schéma na kufa pona bango nzala mukolo na toza ça comprendre yango base bana moko compliqué bon les lots quand même na ndenge ya vie donc quelque part confusion bato vivre na kati ya confusion c'est-à-dire on a place à bomba lobby na ye yazolinga asala gaspillage à dépenser encore rien sur le maintenant on a évité que lobby a rezoa nde mabia ko lobby pendant de très nécessaire au moins RDC to na défaut moko boy to zaka na souci ko bonga mais to lingaka tenzela oyo ko bonga senga ka to leka poto zwa mabesa na Congo okuta ba jeune fille ba jeune garçon ba lingi masolo ba tabe mengo na munoko mais condition ko lekelela po kendo koma na mbongo ba lingaka masolo ngote mais ba lingi bombengo nazo ba no frais or vie pour payer prix ba nyama baliaka ofele mais contrôler ba nyama nyoso tuna bango ba betelo masolo nyoso ba tonda chaque jour te nazo ba no vérité ni tout monde on a mis séléguité ba bandika kopa mis séléguité mais basila na banzete mais na ebisio que mis sélection so mona na mir misu ba fanda kana mawa azo mitala lopango na luka nini awa ese zanga mluka na bima na miro bino moko botonda kate full propre bango baliaka fonction banzinzi na ba fourmi parce que full na bino propre bino botonda kate parce que musi eta fanda talite lopango so alandi na kokufa akita malemba kota na zamba nzela moko na banyoka baluka ta kuna vivre a senti que oh so pour l'équipe mena tabitala ba jo baliaka te musi eta so ba ke moni ba jo baza ba faute doki na zo ba périmètre na te so comprendre nga ba schéma de base ya vie yo mona seke no keba na vie technique ezape na beta pina dasha na ba nini yana ba mbwa mususu basoka su batute nga mona lupango mususu mona bango batonda katemba kanga mbwa na singa o mona bisa sa méchant ko yo ko na baloba tambola bien sinon te ya ko swa yo yo ko ce que les lambwa est-ce que les lambwa méchant ko zaboy o sike na ko kufa na sala bino nini ko ganga bien na bute ko melinga ngambo mbwa na kimbwa est-ce que na minga moloka na kanga kuko bozo sala ngaboye botika ngata na yenga na moyo wana kaka oyo ka likuta bon ça méchant wana liwa vraiment takanga nde ba yo binde zaka na pesa ba périmètre tala ngo mboza na kati mais muibi akota na kati ya ibi pe abi vrai muibi ba détartate mbozo lela méchant na mboyo ya mukate ona bisa yo ngao so sa muibi chaque mapango mikondo kota kana mukuu wa soso so na kote ke mbo telinga na bwaki elie mukuu tanga dama senti que palo kutu na fanda ba bwaki langa boyete mutu aza gentil nanga yaka soko sani sala on va koto so ke mbali saka mukila o feza noko azo accompagner mbo zo ba ke o feza noko andako ozo iba te ozo bi menanga so accompagner yo ke nango so iko weti kende ana fanda foko na zebisa yo tala o ba périmètre la challenge mbo comme gentillesse na batalibanda ko leka ba kolondako so le samba bien te benga ta miki akonikisa mukile mais pas ya ebi ke yonanga to saka na rando mbo ba ke jo akabela ngata ko benga ngani weza tantate anga bomisa ngata waka so kana na pesa ba périmètre vie yanduka hôtel ka pays te mais pays nde to vivre na ngwa vie eza courage so ko bi ko luka ba ko tsena mulonga délivrance te courage alingaka mbula te alingaka férié te ko tsaka ba manka courage eza muta technique de guerre so ko fanise na TVR nyosa ko nimba so meme na cop ti 6h misuga abi ke 100 francs e ko bima ba challenger mais na TV azo nimba meme na film ata malunga tala kate azo lala wala za makama ba goigoi biso ba to yeba schéma ndako so moni maboko pamba tala so za goigoi ko tonga na ba soso mama koko ba komi ebele ya batiki si jaba to ko tonga ba soso batongi ba soso soko le kiboye ba bando tonga wa fanda wapi yo il pas exagérer alingi le kalero mais on a na sachet ba ko ba manager o batika yo vient na quartier ka yo so fait na moi 200 bango wana on est biso so ba taliba le ba ko ba jouer musique ba musicien parce que basi le ko ba rata ko linga pa ba musicien ba pesa affection tout na mibalo ba ko sabona ndenga musique petinga na saka tese me balinganga te pona zana ko yemba makasi yango ba kanga jalu ba bengana nga abimsa libu mukaso azo kendo sumba na wese go bazana siasa ba momi ebele batu wana be escroc na quartier ya koko yazo gagner basi ba linga mbala be escroc yo sana fa normal linga basi ko lingote nga na coopérer petit na luka o l'excellent ba linga fele na tapage le téléphone mo ko munena te kufa yaka nango tablette bando ko sera neto zo manyaka weta nzo tele mo ka ba linga bo nazo pesa ba périmètre
basi ebele balingi baventure oh faut zala courageux domaine ozosala lelo ebele bazokelo likunya lelo pokoma yo oyebi nzelo leka nazo na lobi ni eza pe facile yango na lobi pokoma ka lendele koto leka oyebi mais mutu musa azolula musana na yo maboyi koleka condition wana c'est ça na match ya quartier batia ko réserve mais na kati ya stade omoni batu ozosenga koma titulaire terrain kuto okoka te mba yo nanu kuta to yena yo moko kuta to yena bale na yo basimisa konde bilamba lokwa muta zemi match ya poto mike yo moko yena bale mais zala kuna futero simba bilamba lokwa arbitre mais to na stade bochanga titulaire hein o mboka kwata olula ka poto na sango kopa kuri akisa tata na courage kenota bango na hiver nde bakomaka mutu malile kangi nzele so mona na te fa ke neka kopo poli pe bima yosko wa ofanda na bandoto kopa quartier babenga okenda kateka nga na Paris na France boko mona nga awate ba kopo na bino awate ngaka kuna hein katika nyonga poto tikena nu yangiringiri poke na le retour senga baba xelo 200 yangiringiri munga okita na wasisi ko no me mafitala we ba kamsi bino bolobaka na oye biso frère o cha vina manka olali trop yanduka o salaire mafuta taba et surtout na Congo match comme na Kanté période ya Damas ba pesi dambela ne bandelike abo to tramba fufeza muke mo paye ko tala yo onyo ko ticket na prince okolela match ya Congo to comme na 40 minutes pasteur quand on ba chaque fois te moni RDC to tela ki bataka na premier mi-temps o makambo yindi to comme na deuxième mi-temps match comme na 85 minutes de biso tout parce que comme na ba défenseur moins de corner bango tout na attaque na ba chaque fois mikolo soki ozo sala luka mama o tshina wenze soko kizua ateka na porte ndako yo ko rupe ko teka mwana ya mwasi eliesi pe ndaku ba défaut na quartier e batami soko za attaque mo lingi coopérer soko za 9 fois tembe match za parce que mwasi yo ko bimate tikanga mona bundaka po na ndako azo bana ba périmètre oza période mo ya kwata yo na quartier on a sala carrière banga def sangate posa goigoi o asala ke loko te ata bomba 50 fois ba def sakaye te on a pesa ki schéma ngapo na koma ko def na quartier c'est limon yindela kanga na kenda ko loko tabambila na bel pesa bakata te bambila ko pola na nduka ngo na luka mesa na tanda 9 mipiko ya on de def sanga na quartier to ba bena nga secret wa marchandise anani yangai na kosi ko bongisa 3 mbila na bongisi bata eza yayi apenga secret basira kana teka na ko soma mbila ko pola. Merci beaucoup, Pasteur John. Alors, tu as commis pratiquement na Soukaya entretien na biso. En tout cas, conseil quand même na ba maman, ba jeune garçon, ba oh le lomi, tu lingi quand même ba couple panzanate. Tu en as besoin de ba relation panzanate quand même. Ba couple panzanate, ça va ka boza na komi kitisa. Bolinga na bolingo ya vrai. Bolingo ya vrai ezaka na pressa ko tiambongo liboso te. Bolingo ya vrai ezaka na no souci ya muninga ndenge zala. Et puis moi si malamu so amoni mobile na mwa mbongo ezaka na souci ya ko poussa ya kende liboso. So moni moi ça omika moni mobile ba dépense bandi longola meshe to tchaka belo aussi mse moi 10 000 fois kuta na sima ba secret ba nini foje non ba chaque fois mobile malam aza pe na souci ya mwasi bibale bele ba zalaka na souci ya basité na ndako ko tika mbongo matembele mena ba restaurant mo lei soso metanga ko zonga muke na kokia ngote wana mwasi ba bakate mbai nangali ya mingi te atikela ko biloka mieti mukolo kolamba sosa ko vide porte na mwana ko kama papa chichi okoyeba na te soso comprendre schéma au moni vie lingana nu yo moko afa batu misusu ba pesa confiance et beto nek sasa to milingite ngambo na ko banda ko petit pourquoi ya ko tambola so bimisi mbongo pona ko rambuseka ngamoko na miliesa na ini restaurant male wa combien 3 mais trop cher tena ka kabia na moko na kwanga mais pona ko melata 10 bouteilles sana kakula champion. Est-ce que Moutou Aboy, une année des actes, sur le coup mort si vite, le cœur de la famille, tosé belé. Quand on a qui ça solo partout, ba piné, nini, ba tumbaki, baraban se tout mal, il faut sauter le roi qui aille. Ba manka tout yanzot. Toi barangote, faut tel environnement pena condition. Avant to compte Satan église to chasakaye, Satan za makanga partout té. Ce Satan fait na rabiso na ko sambelo to sambelo te ba 10 ba 15 ans de to daya. Le roi to kufa raté, c'est Satan za na pouvoir té. Keba malobo ba te rabiso likoli ko lesaka ko kenkelo ngisa biso pesa ko fina confiance liba ke nzamba linginga pa yebinga malgré tout na prière nzamba lingaka nga po soki te na biyomo yo sala ba tumba bo santu ba kufa yo za opi makamna lo ba so comprendre nga base. Merci beaucoup. Alors tout comme vraiment na souka infiniment merci na bino tout bozi occasion ya rota la biso. Alors nous nous sommes démerdés quand même pour na ko yambela bino Pasteur John
Alors, passage en tout cas, une Souka. Je crois quand même quelques personnes à remercier. Nebazala Kaka. Zino, ça fait la double nationalité en Afrique du Sud. N'a pas fait Mbote. Est-ce que Zolanda Bisso? Papa William Manon n'a pas fait Mbote à Strasbourg. Papa a 14 gosses. Il va dans Pasteur John. Il a pété. Merci. Na coach Gisnon. Donc, solution. Na moteur à tempo. Nous autres, mobile, il y a moi, si ils ont kitoko, ils ont bien. Au garder bonne santé. En tout cas. Arrivage za kitoko okika juste on a www.justnovic.com rosa makamunyo surtout en détail kuna alors passage en tout comme na suka ba to remercier te na pesi mbote na ba oyo ngai na pesi na ndeko Musinsa Mayanga label sans oublier Maria Kalonge na pesi mbote na Laetitia Mavulu staff ya Lyon na Strasbourg tout la pété na pesi mbote na Yemoko William Anona papa na 14 gosses au Régidule le cerveau sans oublier il y a Léon Kabasele, Patrick Lavillonnière, Catherine Erni, Bangonyo Soboza, et Belé, prof Alema Bankou, donc il m'a binangona. Na pesi mbote na ndeko nangai et Bwangi yo Priska Estelle, Batika yo. Na pesi mbote na Mimia iko na Cape Town, na pesi mbote na chérie nanga moko je t'aime gros bisous Blandine, place au Sabatika yo, mama yo yebi. Donc na pesi mbote na bino nyonso boninganga, sans oublier staff nyonso Kinshasa au pendeza base na limité na 15e rue 129. Quartier industriel. Donc na pesi mbote na bino tout. Oh za monde entier. Wapi na boy ko tanga po boleki ebele. Na 500 bino mbote kwa kifunde ya koli. Oya ko mona za dongi mbote na yete. Soki za munene dimine mbote ngo. Soki koki yo mbote na yo. Donc bino tout na pesi no mbote nzamba pambola ndeto kutani. Merci à la prochaine. Vraiment sans oublier coach Chisnovic. Base. Sobetka plus 44 74 24 02 54 37. Wa mobimba coach Chisnovic. Tampoate umela pana edada. Mel parfum, yo pe lokola. Bambote ngo wana, ya ta ba parfum en gros en détail base sur betka plus 33 75 39 030 94. Wa mobimba. Vraiment na lela bino tout fort. La personne de onanga Miguel Zo la place oza. Bambote ya trop. De onanga Poati, batika yo. Na lela bino tout fort. Oyebi ke chaîne na biso yango na bino. Bo s'abonner na nouvelle tendance télévision pande ko lendele de to mona pam pam. Na pesi mbote na ministre ba jeune ya hydrocarbure ndeko nanga son excellence Mondo Moussa batika yo yependa za ministre ba jeune donc umela vie eza pete ko sango kakate mi linga fa ba linga yo ninyi robeto libaku na oyo sala kata bato mona ngo fo mona ngo eza pe fo na senga ko yate ba changa ko cha na renya ba nyama fumage ka kicha mukete po aza muke ko leka bango tanto na za chef du quartier azamba poka aboy à côté de nos rangs, sangani côté ko fanda ba matériaux ko kima quartier wana. Comprendre comme na lobby. Zamba Pambola, na le lobby tout fort vraiment. Merci à trop. Blandine chérie, je t'aime, gros bisous, bye. Merci. Na bosani. Na pesi mbote na Adeline. Mboui. Maman na Christophe. Batika bino bomela. Merci. Merci, Pasteur John. Alors, tu commis pratiquement en Asuka. Merci beaucoup, Navino, surtout. Pour s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Merci à Couleur Basseli, Ozaki ici ma caméra. Merci à Jordan Panzou. Merci à Bino Nyon surtout. En tout cas, à Lingi Bino Mingi Koleka. Tokutani très prochainement. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Ciao.